Mbote na bandeko bomesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W radio télévision lisolo ezali toujours yabino DSV Diana sous le foot de vos pertales ndenge bolanda kangai ndenge bo bomesenu boyebi kaka na emblème na ngaka na sima kuna ndenge na o expliquer bino kalate tozo koma na hiver ndenge to ali awa émission to salaka libanda malili ezali. Alors bomo na moi oyote ezoko sabino mais tozana grand malili awa na Bundes. Alors bande kona sima na nga bokomona eko changer tango tokokota na hiver boko se sentir maki no ba neige na sima na ngai. Alors bande kona nga na ye lisusu po na ko solola na ba congolais pe ba congolaises partout bazali kolanda nga dans le monde entier. Na pesi bino mbote etant que molobeli na bino DSV Diana sous le photo de vos pertales. Lelo na eko kebisa ba congolais pe ba congolaises nyon surtout partout bino bozali. Virus ya munene ekoti na kati na communauté na biso congolaise. Surtout awa na diaspora, virus ya munene ekoti. Virus ya munene ezali nini? Alors biso ba congolais pe ba congolaises nyon surtout to bosani ba meilleur opposant. Oyo bazalaki na opposition wuta kala to bandaki ko combattre na bango Monsieur Joseph Kabila. Opposant wana bino nyonso boyebi ba kombo na bango oyo babandaki kolekana ba radio lisolo oyo babandaki kolekana ba radio patriotique nyonso tu boyebi batu nini bazalaki na opposition. Alors lelo totikali presque na une année ya fin ya mandat ya Monsieur Joseph Kabila. Bande konangai tomoni ba opposant ba bimi ya trop. Lelo oyo batu baliaki sani moko na Monsieur Joseph Kabila oyo bazalaki ba ami intime. Oyo ba détruire Congo et Longo, mais lelo na une année ba komi ba opposant oyo lelo ba komi ko finga Monsieur Joseph Kabila oyo ba komi ko détruire yeke a diriger Congo malamu te. Bande konangai na kokebisa bino na kolanda bandeko nyonso tu bolanda message oyo batu nyonso tu oyo babimi na kaya majorité présidentielle na moment oyo ya inane etikali bandeko na ngai soki bokouar na bandeko wana nyonso tu ke baza ba vrai opposant baye na opposition et ke bo négliger ba oyo babundaki na bango ba oyo tofingaki bango ba oyo tozalaki na bango bomoni oyo nyonso tu nde baza ba vrai opposant bakoyeba bandeko na nga bokolela ndenge tokomona Vital Kamerhe ndenge tokomona Martin Fayulu ndenge tokomona Messi Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba Félix Tshisekedi ndenge tokomona ba Messi Honoré Ngwanda ndenge tokomona ba Frank Diongo ndenge tokomona ba Gabriel Mokia ndenge tokomona ba Mfumu Toto ndenge tokomona batu nyonso tu o bazalaki kobunda na kati na Kinshasa régime ya dictatorial oyo ya Monsieur Joseph Kabila batu wana nyonso tu topesi bango mokongo pona nini bazali na lomeya te lelo ba combattant ba résistant ba komi ko embrasser batu oyo balongwe à peine une année ba ye na kati ya opposition pona mascarade pona garder toujours les mêmes pouvoirs batu wana bazali ko sopa mbongo bazali ko sopa biloko ba congolais à kati ya diaspora oyo basala te ba chômeur ba ke ko embrasser bango pona mbongo basala ba publicité na bango. Tokolela toujours na monoko ya mboka soki tobosani ba nyonso tu babundaki na biso bandakala tokomi ko embrasser bato balongwe pas même un mois 2 mois lelo bakomi ba vrai leader ba trahir Monsieur Joseph Kabila toyebaka bango nyonso tu wana bazali obele na nzungu ya Monsieur Joseph Kabila bakoma bopposant te bazala toujours libanda pamba te baliaki ne sani moko mais lelo baye ko kosa bino 2016 Kabila kozala kaka na pouvoir wana 2017 akozala kaka na pouvoir parce que bato nyonso tu baye pona ko embrouiller match ya opposition match ya ba combattant ke totikala zéro moto nyonso zana mato ya koyoka ayoka ezalaki toujours ya bino DSV Diana sous le foot de vos pertales mopanzi sango pe molobeli ya peuple congolais nde natiki bino bye bye.